la vérité. Peut-être vous êtes belé. Ok, sur le lobby, ok, sur la chaîne de télévision. Bah, on va bon. Tu as un patron. Tu as un espace dans la chaîne de Kinshasa. So ba o ba ozo ba espace ki tcha ça le lo ba omusu ba na déontologie ngalonga na senga na mwana mboka Bruno Chibala parce que vous avez miko na ngandenge a talisaki ndenge mboka yeke ne bien te tala lelo mon émission tala lelo singa na kingo tozalaki na epi tala lelo a commis premier ministre conseil na pesa matika songo azana secret premièrement deuxièmement à cause de négligence na musala négligence à musala so na timbe ba tabona olingama na chama boy na olonga na poso na ngai ya mbebo na ke olali pana mwamba na mala lobo na ndako ba benga ngo état d'esprit orgueil te le lobby so bomoni botala tala lobby na web teto na Gmail côté eza pour la beauté maintenant on souhaiter eza malamu to koma na peu décembre et puis ba jeuna Gmail ko implice na nga na beta ki c'était na lobeka ba jeuna sala ba émission ici là ça faut dire qu'il me conseille si côté parce que nous abandonné non musate non a mis charge en côté fardon côté azaki cordon cause cordon c'est autre facette on a le besoin vérité faut dire qu'il c'est mon ami n'a pas ses mboté nanu a frappé té faut dire qu'il m'a frappé à sala original. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout où vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien déjà pour ça va client là bango babino to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock vous avez ébélé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour benga, pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Ma maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la Kati. Papa, tu as dit binopé, tu télébino, ma chaîne, il y a sport na Kati. Donc, football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour Sepela pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup de ça miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut-être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Bienvenue sur votre site www.cleboaoriginal.com balobi. César Ngadinde makambu balobi bukamwate eza makambu ndenge ezokende vitesse à G il faut ka tolandaka makambu ndenge ezokende tolobaki to continuer na système à Cleboa to kotika te parce que quand on parle de Cleboa munyo soye ba que c'est César Ngadi parce que comme on a ndé sala masolo ti lelo mona batu misusu ba obimaka na bakombo wana. C'est bien mon votre ambassadeur Gradimu ya bengi de la presse congolaise balobi to kumba makamka na système à coaching to ko coacher to kotika te to ko mabango toujours likolo. Merci à toi Eliezer Batadi na sima caméra parce que obimisi Gradimu ya lelo moins lengi quoi. Merci à toi mon même Milinzemba na Londres motema tous pepele ya mbeto le pourquoi pas Glody Kuma c'est Nzambe et à Norvège kabaka bangu tikuna les champions Rex Mbulugu casque bleu Peter de Chanel na États-Unis na Bosani yote. Aujourd'hui comme d'habitude Gradimu ya na système ya émission na analyse webi que analyse to make up na ko kota tozo analyser makambu na ndenga bien. Moi polémique pesa ka moi muke menandenga bien tokendaka ko analyser makambuka na cleboaoriginal.com to yambeli bino lelo moko aza chroniqueur lokola ngai donc confrère na ngai na kombo ya Julien Boutalatala
nasi rebelle bakamo etant na bengi na tangi kombo ya Julien Botalatala parce que moi makambo pe ezalaki moi silence trop mais aujourd'hui na système ka ya clé boande tozalaka clé bo original tout le bino Julien Botalatala to mekobeta na masolo to yebi ke Julien Botalatala zapi parmi ba soda oyo babundaka ti lelo na monde internet azali parmi bato oyo basala musala na bango bien bazo continuer pe ko sala musala na bango bien oyo naza déjà ko encourager ye alors yende to yambi lelo to robeta na moi masolo ebele vraiment bozalaka brancher na site na bino cleboaoriginal.com toza wana bongo na Julien Botalatala à qui je dis déjà bonjour Losako Ibenge Cleboa www.cleboaoriginal.com C'est ça, Ngandi. En tout cas, merci beaucoup. Mais mystique. Oh, c'est Gabouani. N'a évité. Grand prêtre, n'a évité ce Botata, c'est Gabouani. Botata là, quand on parle de Cléboa na internet, quand on parle de Cléboa, Cléboa pe na musique baza. Quand on parle de l'internet, Cléboa, bon, c'est pas important. Merci beaucoup Botalatala. Botalatala nangi ozano muto représenter sur internet parce que nous sommes au fandi boyebi qui est Botalatala. Mais moi parcours et ça la rappelle bien parce que na déontologie makambo tango yambi mutu et c'est ngarato bandana moi parcours Botalatala lelo si tu obenga Botalatala totala batala lelo news Botalatala parcours nous andeni. En tout cas Botalatala premièrement Botalatala a souhaité azala juriste et puis professeur. Mais si je suis en masola média pesa pe na kati ya mutu nanga ndia ko kende na mata campus simba te pina okende fasik na si sengde to bagina tobola et puis na ko banda stage na ngai na Canal Mercure et pas dans Makola c'est d'état programme na chaîne Voici l'homme et puis na ko kende TKM n'est pas chef Mende et puis na ko kende Nzondo TV et pas l'évêque président Denis Lesi Vuluzi na mama Tinalesi ndomoni ko salakie kuna chaîne wana tango longa analogique baba comme tina ba numérique yo sala ki chaîne kangamaki opportunité on azaki na Nzondo TV eza ya ragate eza ya mirador eza antenne AT faut le clair vérité puis ba chaîne biso et comment il faut aussi faire ma recommandation du colo ata yo sa stage au ça fait 5 à 3 ans alors que ngana da mutu ici na sala déjà na colo ba na niveau nanga apusa ndali boso mondambo et puis lo ke ba isanga na chaîne moko na kendara na koti ka cahier de charge l'émission 0 ba juste genre cahier de charge nanga wana ba saleli yango ba pesi yango mutu mususu ya monelo ici sanga vraiment force wana et puis na ko kende na koma na posa internet na fena sala na vie du public et pas d'idée Masuki na pesi mbote na Nadia Masuki pesi ba mbote sikaza et considère nga na zova na la Osho à l'époque Micho Bozo ayo talanga abisinga bete mon frère ils ont mutuma hôtel Libanda c'est pour na vraiment photo mona e to kene mutu pa vana na matonge na se préparer petit le tato bimato kuto na Didi Masuki na Anderson Bogos a présenté mais tout soit le colo na kota pété nous ça qui madame Zolo to compagnie site moko na poto Adam Scordon Arda Touran Julien Botalatala Nadine Mambuku à sa théâtre analyse a travaillé wana tant tanange koki na ki et ça là qui na ko vanda. Et puis, sortie officielle, il y a site Info Mondial Judith Massia, si je ne me trompe pas, comme on a je pense que c'est ça, Judith Massia. La cérémonie, on a tout à l'heure, Botalatala, et puis, Colline, on a tout bien numéro. On considère que nous avons nazonga moi retard faut la vérité taxi on a mataki et ba chauffeur na taxi ba on peut ba aventurer ba détourner qui yebi kande zalaka ba biloko tout ba botolanga ni na ko benga ba master ko ba changa na contact na Judith ba yebisingate Vincent nde mutu cordon ya site na Chiluizi na contacter Vincent tellement na zana posa sala Vincent singate mon cher site on dirait zana moi prêter mais site mo eza awa wa to travail mais c'est ngapete que site na faut le ba clair tanga bisenga tunenga na ibise na bi mon cher na na besoin site mko na ngoza la koka baba avec le mundele azana ba ko ngoza na poto menga na pusa na sala pour makileza na moto to ndo travail ceux qui na la voix du peuple Vincent a publié 3 vidéos il y a liboso Botalatala cause à deuxième et troisième OK tout chapé poids na la voix du peuple dans les bons et puis tant nga pe ndoko kandenge to solo ina yake so ina komi pe près na okende na komi pe près et puis la mine de voix benga na site na zalaki poto na poto ayebisanga ke Botalatala wana Adam Siluzola longwe ayebisanga Botalatala na aka na machine ya pamba pa Tracy Mbelenga
na connexion très ça zo mbongo ne mais yo le koza ba matériel no so ngo ça sa chaîne na yo soko komi prêt ko ya ko tela ba vidéo soko komi prêt OK na yo pas de problème yo bien internet ça so publié moi ba demande ya miki ndo zalate ya moi ba lara miki de ba tsindela biso moi makambo moi ba idée ba conseil ko bunga kotaki na je na zwaki yango poto na poto esala déjà une année na zwaki yango na 1015 abonnés en janvier 2016 na tiki yango na le 30 avril 2016 na 3000 et quelques abonnés et puis na benga la mine na bise ki na komi po okende na zongisa ki ba vraiment ba tumususu akala ka bakendaki et puis na ko ba peke naza parmi ceux qui ba longa ba site internet naza parmi ba coordonner ba site na matériel na yimoko mais souffrance na nous matériel ya batu mais jusque ya o yomoko na maîtriser yango et puis naza parmi ba coordonnateur oyo ba longo na site ba finganité ba sotenga vidéo ya bonne chance donc na mona na kuna mutu ngote de la kisaki na mekola ka kotambola moi malamu yango wana moni ndo moni pe loko atala lelo news 10 ezalaki conviction nga na ba visuel belé par rapport na yango ndena yako sala pe tala lelo na ngai ndena bandaki tala lelo ezana na ba moi na bandaki tala lelo na Papy le Prince azaki pas Bill Clinton et puis azo travailler PP et pananga na travailler qui na Vinimbuya na Deborah Bwanga na zaki na batebele vraiment on a travaillé na bango ti yo sala un moko silence oyoyo au tuninga silence au botalata la kota ki ezalaki sur le plan stratégique au moni na technique au moni chaîne eza entreprise. Excusez, Gilet botalata la tozena na présentation au moni so au répondre côté à silence wana c'est que au sauter déjà question nangai Gilet botalata la lelo Nathalie pena parcours eza mo mulai mais lelo so totali tozaka na adage moko lobama moi trop na batu ya libanda na batu ya biso na kati biso nyonso toyebi yango so toketa msu ko couvrir événement mo se présenter au laxita msu carte na yo ba traiter journaliste internet na journaliste à TV Gilet botalata na parcours na yo na moni obandaki na TV oye ti na internet est-ce que vous avez cette différence wana ya journaliste ya TV na journaliste internet? Merci, journaliste à télévision, ils ont bien pour déontologie et puis ceux qui ont eu privilège n'a pas d'état technique, n'a d'état programme même sur Bakatayo. Tu peux checker Teti au comme à coup n'a direction marketing ou à biso ezaka que patron site à poto à vendre à cette chaîne naé à tindi caméra, projecteur, carte mémoire, micro, ordinateur, connexion. Luka petona moto katana, woni petona katasuki, petona boya ka Luka chomo oya et ya yango moni image ezama beba mais internet est vaste OK bat musupe ba sala ngo dans les bons ko pe ba sala yango na ndenge mala musupe to kota na paramètres ezo kwa to comme bavard na stade des martyrs c'est-à-dire que ko lo baboma pe musupe abimi vous comprenez abimi pa lobi pe l'évangile selon ye et comme qui est gradi na botalata ba vanda ki ba lobela makambo ya ba sauf que tous a respecté pour nini biso mo nanu ba patron ba chaîne internet mingi na obeta c'était libana parce que ba biso to kominde ko koma pour ba time so ekoki ba mso pe muto mtosena tana mingi ezalaki po mona ibandela kozwa msusu gradi avandi awa na chaîne caméra nizo 4 ezo pela gradi au sufuri nango msusu patron chaîne atini mbongo tatini mbongo te poza nango te mais réalité ndi baba nda kunyoso sika maitanga oyeba te lelo gradi nengo samsa zo potana awa msu poka chef on a yoki ka mikolo jeune on a kuna zo publier msu gradi zo $100 faut bomba faut ba vérité ba journaliste na biso na ba cameraman ba zo ba $50 ba $100 soke belé ba 120 c'est comme ça 50 na passé il faut la vérité est-ce que tant yo travail awa transport auto coûte on a 3000 pas les boss niko 3000 et sika botalata la zalagi manager ozomona au fouti transport ozomona mais siko ba transport tournage on a nyos tango salango yebsanga nanu tango siko vanda otal be buba bimiseli o journaliste mo boem sous salaire aux $100 na complexe patron on a fouti sous $300 yo saloni ato zaki mutama bete au moins tu commandes quoi Rambo de quoi Jet Li di bosso avec patron na été sans mabe même ba fina biso ba mitu bana bande comme ça basi ba mitu ezo tout na mitu ko so na e indi nanyo emso à part na bango ezaka ba pato ba site wana ozana ko yo normal o travailler ba fi wana moni mutu ba préparer kai nga botala tala bana sima micro bazwa temps préparer nga na vandi mabu na rédaction papa baloba aboué ba vanda abou ba sala ka aboué ba obiso to sala za ba interview. Je te dis la vérité. Peut-être que belé OK, solo le babito qui sont na chaîne de télévision. Bazo bambongo, to ganga ba patron. To ke to luate espace na chaîne de Kinshasa.
so ba o ba ozo ba espace qui tcha ça le lo ba musu ba na déontologie ba musu pesa ka ke tellement ka ke moi c'est avion wana to moi c'est avion wana betara na chef wana ba che musu pesa ke mona me bele pe ba koma pe ba pede o mona ba musu mutu mususu mais na ye moko boye na musala ba ko tcha na place wana te nous sommes là déjà donc par là internet vraiment polémique za makasi mutalongo site aki sala la munga musu émission ko bo santé ke to yebani gradiso abia sala botalata émission ko sapi botalata émission ya lokuta bat ba ondimango tonga na sa droit de réponse bato batala ke émission na yo na bato batala droit de réponse nanga émission ko kanate sangwana ekende oyebit o bobila dawa système moko na monango o mama bobila dawa za système moko mututa mona bat bakufa ba ebeza bongo o nani wana ndekenda wana tile lo bat bakufa ba ebika ke sangwana mutu da sango tambola mabe na olo botalata la olinga vraiment beta sete na yango. Merci beaucoup Julien Botalatala. Julien Botalatala lelo soyi totali musala ndenge zokende. Eloro nini e dégoûtaka yo fandi botali musala yo sala yo mo fandi esali pena pasi na motema. Tamso e décourager bino natika musala ngo ezala nini? Comment ba dur oyo ba propos ba concert ba confrère. Bon, tout en génération, la business chenga pété makalo wa kino na zana monde pas lo na univers donde to se comporta kana d'accord parce que batala biso mingi na téléphone même sur tala biso na beka nanda bana bana mama pasi monga na mana otalanga mama timba di yo Violette Dinganga ana sac ya 20 000 € nga mona kiamo mona Belgique tongo le Violette Dinganga otalo na bana nanda ko ba Claude Ndombasi atala sko boye botala misi ba di yo moko boye ça va passer de deux les songi en univers na biso ya média bana mibal ba komo kwa bana basi akotonga po asomba relation pas musicien il faut bando kitonga ba ningo ayi alors ka bosana ke journaliste wana tous les musiciens o bazalelo même ba o ba banda sika avant biso sala succès ko le ka ba popol mukelenge te faut ba vérité tout ça succès ko le ka ba Serge Kaimbete tout ça succès pour les Zakari te preuve année ba Zakari ba sama kambo tout ça succès pour les Batumusu te mais pourquoi et biso évoluer te et pour nous pour moto qui tonga et pas ya comprendre que yondo amandia o que tonga moi si o que flatter moi si pour moi ça comprendre que oyande pas na ndenga matolo a yo lo body jeune perpète et pour ça ni makamte pas comprendre déjà état d'esprit nona attention na mission yo que tonga obenga même invité boka ne normal mona suka moko baba mission maboy même so mission so vérité te botala tala mo yondo ngaba ok sangono ta ko mutu mo afunenga boy do kuna yo loko wana so lelo pe koma Julien Botalatala excusez ndi na kati o maloba lelo pe koma ki non journaliste intel azapona musicien intel donc lelo so Julien olingi tamsusu au sa l'émission na ferré na pesi exemple loko la gradi muyaza attaché de presse ya ferré donc il faut les canaux par ngai ngane na signaler ferré andimi au sa émission ce que loko wana e koma dire quoi premièrement ezama bête parce que artiste azamuto akosona mutu na divagation te biso ndo to mona mu ba ferré yo mona baba gère nga za na massa na ngai yango so ba maso na moyi moyen te aba mas baza souté na kimi na ngai ngana na masa na confort na ngai to zali na Côte d'Ivoire azali ya travers na chaîne ya Asalfo ya Magic System Vox Africa Steve Gabin mon ami aibi ba grandeur ba faire recherche d'épaule aibi ba grandeur ba Fali Poupa ya ba Kofi Olomide ba Félix Wazeko ozomona problème c'est que mutu ko la faire mutu ko Kofi Olomide papa lutumbo ko ya na divagation ka te ko solo maman faut en attacher des postes aux administration c'est-à-dire que bureau o ba yambio ba ngba ye ba attention na yo o so ane nini esengi so esengi pe no ba traiter en partie musique ba traiter partie so ki ba pousser pe premier pousser parce que ma bezani ne zaki ba artiste bato ba pousser pembeni na lobite ke za bongo bato ba pousser pembeni tala mutu pousser pembeni ko pousser mutu muso za solo déjà e mabe OK na artiste ye moko pe au quotidien na image mais vous avez botalata ngane na vandia yo kati na événement no stokuta na te mais na boyo misa photo longi na photo et pour ni ozo tchema ba tchena ba page ba publier ba tuna ba otala ba Claude Ndombasi ba ba o komina ba botalata to gradio komima na botalata wana botalata ozo comprendre lo ko ndezali c'est-à-dire emso cheka ba tumo pembeni ka pembeni na yo ba comme commission ba yebi sens na yango te ya ki manager a muto alukaka ba marché ndetinga na manager à 3000 ans be venime bele ba soirée tout ça les sakato ko c'est ba artiste tout ça pour le et flat wana ba artiste ba yaka ba musicien ba yaka ba nani ba yaka
nde yango wana sens manager comme le quoi qui zobozi te qui sankara te qui papi le prince te place aussi ça barando et puis ça aussi ça barando yona kingali boka na raté aroya te mais entre temps information zo kanga mapé entre temps information parce que oui que mutu amtana batune pourquoi nga botala tala na se permettre na oyambanga na cleboya original il y a ces angadi on a dit que grâce à deux personnes et puis batala kai vraiment mais son morceau na ko négliger mutu te ba négliger mutu te na société peut négliger mutu te yango mona sens auto ba na donc il y a qui mandatisme comme tout mona mutu susu avant à la musicien à la chroniqueur même ça aussi mener musicien ba téléphone c'est ça alors quoi puis musana kuma ka ba action simba kata so ba action boka libanga koto kuna annonce des annonces boy akomosa pe musa yango moni déjà le komosa mato batu musu pende bazawana même susu avant di pe na famille na bango boy appel à poto kota ka na téléphone na maman to ya papa na fin du mois mais zwana nyo pas zawa parce que tellement si mi konde aussi miko moi Belgique Suisse France et benga komi mutu en tout cas ça la base o nyo so ilinga ya asala abos alors ka bosani ke à part univers to apena autre facette OK lobby pe to ko sama musu ba ko traiter biso comme ba parents ba ko traiter biso comme banani journaliste ça starter so biso na internet o quand to ba star oh to mi benga ba star te mais c'est ça to ba star te oh excusez Julien journaliste à starter selon ba défense il y a ba journaliste senior so ba benga star ezali star eza muto aza public non aza reconnu belé batu ba yebié belé tant ba tanga déjà comme par exemple atangi Julien Botalata là il a été il y a on a tanga net batangi Julien Botalata là déjà na poto wana au moins tam sous moi 1000 personnes mo boé ba yebi déjà Julien Botalata là et à ce moment là on a na moni nzamba sali NAD mabela on a bon monele wa on a aussi la réalité la vérité cachée dans sens Botalata la linga loba journaliste aza muta ko laksanda côté premièrement parce nga la na relaxer côté mais en public azar na vie secrété au moins qui bat dévoiler ndeyango donc quand Botalata la ala la place mabe je pense que ça reste à vérifier tata la place mabe te Botalata za mamso asala ka yopo mamso sa bande bata so mambo sala ka tanga na obeta botala na pesi bino défi azu téléphone na filmer ndako na nga sa chambre salon cuisine salle de bain siko bosko leko anga Francine Bongo nga futela lupango mobimba na ipen ana lupango na monga fula alobani boba cousine ba madobo pela ba na Londres ba tante na ba na ba France na papa na na Belgique alobani ta mwana wa futela ndako ya $280 azo gangela ngo na okuta sombiti na bato batindela biso ba 500 francs ba seka biso là c'est ça Julien Botalata la makamanga ya internet oyo lelo Julien Botalata la silence ekoti Julien Botalata la ufandi pena temps silence ekoti c'est dû à quoi ba fan na yo ba komolela balobi Julien tozo ebati pourquoi silence et après Julien ko bimsela biso ba photo na ebité soki ba ndeko pe batala eloko langa Julien observe sur la photo au lati le rôle a Fali nda tout ça la clip na et lokoyo Fali déjà félicitations du Cap la merveille na 5 jours na 4 jours au bêti déjà 1 million de vies donc déjà le lot l'équipe a 1 million de vies félicitations Julien Botalata la yo pour qui au lati ka ba jarwana hein ba rafia ba nin tout ça c'est dû à quoi na silence nyonso na ba rafia. Merci beaucoup pour la silence sans sa réponse mais na ko ba teke na lati le ko la Fali Botalata la première mazambokati Botalata la ndetinga na lingana nga orte na lingana nga yite ba blouson kwe veste enfilé na betaka nga veste ça mamno so mena lingana za normal pour ndenge nga premièrement benga nga mbokati nga la botamina kisangani na lokutu na za topoke na linga mo ba image on a tout et puis toi na famille ba chef vous comprenez c'est-à-dire que na zongi kana ndenge ba image ba koko na biso parce que moni ndeba lobaka na vie tangole sanzo to lesa pe molimo pe soza pour eza passe pour mabela yo alors zonga ki na bokoko o ningisa mo blo po ba silence pe lekai mo trop te mais soko ningisa boko na boya peut-être na non ningisa pe biloko oui bien sûr tango bi ma carton ba mo te ngana za da carton déjà pour na mi ba na za avant yo avant na ba na yo na za da carton émission liboso na sana vie na nga na yamba papa wemba na kanga date on ezalaka vendredi le 31 mai 2014 na studio ya ingénieur JC Tutuka na Salongo et puis lobby nango le 1er juin Weke de Bruxelles qui bibi wa kufi ngakuti na uta otala weke de Bruxelles
na bafani kibinda na bafani kibinda ba mafi foro ba faita ba fimondele ba ngotu na souhaiter ba bonne chance moi que na loba data lelo avant makambo wana ngana image nzambe ba ki créer lo mon image c'est-à-dire que ngala mwana yi so mwana osenga papa eloko lela ate sa papa na lingi tala lelo simba ya on beta lelo tout est bien tout va bien tout est grâce tout est accompli. Merci beaucoup pour comprendre. Sur le plan stratégique, mon ami Sunde tout ça là comme mon chaîne tale les chaîne moko les chaîne amukete. OK, ils ont ba cahier de charge belé, ils ont ba directeur technique bazawana, ba réalisateur bazawana et puis on a chaîne YouTube. Mais on peut continuer internet, ba cahier de charge. Poto ebi vraiment que non. Bana poto, wana to bomba ngoti. Tant que yaro lu comme ça internet ils en ont demandé ba CVT na ebite so ezanga ba site ba singa CV ça quand to zamba nayo quand ozana ngati na souhaiter ngote que ça ka loko bebani na sezanga dina souhaiter te sezanga des exemple entre parenthèses yaka shinga il faut que ça cahier de charge que mana cyber beti sango et puis yaka ça les mission na mona genre mission o innover o bakisa obiso na ba télévision to baka audimat yaka na audimat na ebike bakisa implice moi lo ba télé ba ete ba otala biso na bana basi na bana mibali ba travailler belé bo changer ba site poani bo saka ki buriki oyambinga so contenir malongeza te ba tali ba bini c'est ça na vie et un so beti 30 000 oye ça sezanga tianga oketala kuna ba monike ebimise lote ngana yamba ba confrère na biso moko tala mi 6 000 moko tala mi 2 000 oya 6 000 wana na zui 0,74 même pas $1 de vie mon Dieu témoin mususu etala maki 2 000 nazui $85 pour na nini to beti les l'essentiel OK muto azui tant ta le bandel tisuka YouTube efuta yo internet efuta yo bon so siko yo seke mission mo beka o titre lokuta contenu za na kati za yango wana te siko yebisanga tant yo tala ba 30 000 mo to beba nona sezangadi bate beba yeba ngote ya mo ninga na zaka na sentiment ya ozwa muto de vacation te sale loko asika ndeti nga na yeba innovation oyo message yo na vanda awawa na émission na yo poto beta masolo ngo tokende kamba mo tokota na kati ya ben émission Julien Botalatala lelo déjà chaîne YouTube c'est bon bravo et ba vision ya Julien Botalatala na ba jour à venir ezanini elo ni yozo kanisa ki non tam susu soki na sale loko yo et créer moi différence moro bo tam suna ba confrère na ngai tam suna ba ndeko na nga mususu différence ezanini. Merci beaucoup ba projet zebele mes premiers années ya cahier de charge moko émission kombo nango tala lelo école de fans tala lelo école de fans Toyamba Koffi Olomide, Toyamba Montana Kamenga, Toyamba Omba Petit Bokul, Toyamba Batunyon Son. Mais ce que Koffi a déjà star, a s'appelle ba fan. Au lieu Toyamba Koffi Olomide donc toko za la chaîne moko na chaîne nga. Nga ko yamba Koffi Olomide deux fois na journée moko yo mema moko mais élection ka na chaîne na biso na chaîne nga ta le news moko, news 10. Mais ils ont un contenu différent. Première émission oyo yo na PC en plein nga mo na piango chance na local on ndenge na comme na école de fans. To vandi si Koffi Olomide to vandi école de fan to vandi ko film na kiti mupandi to yambi fan nae ngeza ka o yambi star etala écran kuna nga ko film ngai nani papi kala la exemple ne kombo na ilinga kala mutu na bien ngote na papi kala nga ko film de mingi boy sko wansko papi kala na sko va na plateau ko film de vani mupandi to solo na so émission za 30 minutes to solo papi kala la panda 20 minutes 10 minutes etikali to koti ko film na plateau mbali boso OK mwana wana ya kisensu ya gombe ya mon fleury amona na jezite amona falite amona kofite amona ya travers émission ta lelo avandi na impression ya moi mobali wana lenga mo ko film de impression ya Koffi Olomide et puis conseil fan à conseiller star na ils en live à conseiller à saluer remarque à saluer makambutu bakangi photo nini sala ko sepela Koffi Olomide otenga ninga Koffi Olomide mingi mon amour yokanga yozo bijo talela ngai ponga iwa yo santo bayembi yango sika moko et puisque le nini sala moi mbali wa to moi mwasi wana banda bota masiko no amona la richesse te na to bête émission quand même te ba mona ngo la tête de azana ki mo ki na publier ngo te mo ki silence za nguma na belo ni no sala aux en silence même makambo bando ça ma cc c'est ça nga nga professionnel ngeza musala nga oyo ça dit que moi mbali wa moi sona craquer mais c'est là ni ça ko c'est pas la richesse abi surtout la chaîne beta boy soka zui boy tout est moi ce que la richesse à ce que c'est fort na kati plateau ne seulement te donner assurance puisque assurance à sonas na émission ils a implice et puis bakangi photo souvenir sur place photo bimi na pesi fan na kenango donc on a pour na yebi que na vanda na wera pour l'émission ta lelo c'est ça et puis tu ni ko féminin ko toi na comprendre ngote 6e chantier elinga loba nini a expliquer
eleki émission moko autre facette to ndo lobela nini autre facette bato yabi ke ba mise ba avancer exemple Robino Mundibu yo biso to pesa ki mbongo obwaka biso te pona nini boye Robi ba mise ba avancer Robino on se défendre. Ah non, au moni botalatala, bato ba teta biso bon mutu so kopia pe mbongo emsu na janvier, mais na côté studio emsu pe na avril oyo. Emsu liste à papier mabanga wana pe ba bureau na ba bungisi na bango. O comprendre gadi. Ba bureau na ba bungisi yango, parce que mutu ngo pa komela ngate. Tant on dit que bimi na bimi aventure. Nani c'est le scram yebisa biso nanu aux artistes et musiciens, bino lelo mutu bimi producteur na mais lobi obimi na mutu na mobali na ye. O mo machama soto sola. C'est ça oui. Ma autre facette. Mais là on y est ça là qui m'a bien producteur mais lobby au baby 6 mois année à moi si so totally bien di kanisa yaki et puis bande ko bali bana bo bata so ba combattant et puis ba ya mingi po ane za pona mambo ya chef de l'état te ya makamute ko balingi chef de l'état te so ki mambo chef de l'état wana za mambo susu mais ça peut pona bazat dessus trop ngana boka ka Claude Ndombasi lobby na komotala moi sa Claude Ndombasi na lisu susu parce que non on a tout fait sur le auto so ane a so biso et là on y est ça là qui ba bureau na bino ba yamba na téléphone te mon ils avaient une somme oyo initiative auto na ngoto baksa implice na mama ils avaient belé auto ko dévoiler te po yebi biso les ala ba so wotala pe arobetela ngo vena ngati za ngadi alobara shita sima abetele on shita sima so abeti shita sima moni mutu azana Fukushima mutu azana makambo mekato plus introduction botala tala nga ozo comprendre nga ba ko ozwa micro bozu caméra bozu tout ngana za même na site ba tout on a publié ba comprendre que lo mo beye c'est ça donc on moni to kene na système on a ba kimboka wana pour tout l'accès à la culture et puis le sel mutandima ba bengele mbokati sans complexe et dérangera ote kombo wana na ninga au lieu de Julien Botalatala na so ba benga Botalatala na Julien na ninga ba benga mbokati betala lelo et point ita lelo to azoli kaza ta lelo na vana luka be miso papa ndeko lézère alobi to komi wapi atuni batuti parce que no bité tala lelo batuti mutu tala lelo ndako ziki talelo libale kufi talelo honorable sombi so kabla courant talelo Bruno Chiba la premier ministre talelo mobulo za na mboka talelo ba mise ba beta te na poto talelo ba mise ba komi kolanda basi ya ba viena ba pesa bango mbongo talelo club wa ezongi officiel club officiel donc talelo Julien Botalatala na César Ngadi na misa César Ngadi talelo ekufa même na kufi talelo za talelo kufi donc attends na morgue talelo kufi donc talelo na bali talelo fondation donc talelo wana ils ont la fondation ils ont émission école de fans ils ont talelo news 10 ils ont talelo religion ils ont talelo implication to pesa ka ba conseil ndeni mutako yeba otambola na vie atanga na pesa ngona 100% te meto tsam sumusa na nzambe wana esenga nini gradi pour réussir na vie action de grâce il faut na papa na molimo bible est recommandé biso tous na papa molimo na mama na molimo mettez ça comprendre gradi au bongisi besoin pour ça émission na Botalatala est-ce que spirituellement bongisi yango c'est ça pesa action de grâce mais gradi mon a sombeli moi sur un téléphone Android avec na bar papa ça sous jeu mixing makoso turbo tembo mais maman na ye est-ce que le sombeli mso ata lipa deloya te to dekobel il y a 100 fois te na lipa et 300 fois pain victoire si ko yebisanga ndeni no luka musala ozo réaliser o lukozwa et c'est réaliser te pour se réaliser il faut que tu aies une émission implicite le implicite aux angles natal le news 10 donc aux autres côté na mambo il faut payer sa action de grâce to te akabatu même nga ope mabena ngape na tika mabena otika moi sozo luko réussir na vie o luko bala mais mbongo ça les affaires les mbongo moi ça libala ya mobile batoza marié msusu mobile na batindio Chine Dubai n'était sozo comprendre to batindio Chine Dubai o sa makamusali terrasse boîte mais au créer gradino pour bobala na mais pour ya za père mso areniano bienté mais ce que yebsanga ce que mokolo mobile wana mama wana bando nyonga bando nyoko wana mobile na ye akeshinte maria boteli bana so soit du tolo na ye ala lisa on a se gradi muya ibenge 3 jours 5 aoli ata mena maite pour un problème wana sort moi son ezani ba passer ba côté ya biso ngote to kenoka na tala lelo donc nayebi ke makomenza mbebi biso ici bali misat bazana na kombo nanga ya za on ningo bateke apôtre Julien to prophète Gradi non ezaka parmi ba cahier de charge émission tala donc to sande makambo. Merci beaucoup Julien Botalatala vraiment sona zaki na ba mbongo ntalboso na linga ina supporter za Julien pour azana ba idée vraiment on a encouragé ba tulwa ba Glody kuma mami milinzemba na Londres ba initiative mama likelemba donc
Emily Nzemba botalatala ba pio ba mbote. Donc ba idée ya ko accompagner vraiment yango yo. Julien botalatala to comme on enjeu déjà na moi suka émission na biso mais na lingi opesa biso moi ba idée na yo ya fondation tala lelo. Pourquoi c'est rare hein, tout le monde a mingi libanda. Les journalistes libandais ont créé ba ONG, ba créé ba fondation, mais na kin awa Julien botalatala on dit que ça la fondation tala lelo. Julien ozana nani eza simanao. Avant ça yo moko mutu mo fomiye ba non nanuza conviction na yo moko sala nanu na nga moko nanu botalatala et puis bato wana bakoya to ba comprendre sérieuxité o nga na cha amaji semba peta ko felo medete to yebi yango ba asalfo ba sali ba Vox Africa ba engager ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya bana basi ya mindele ba osala esika masala nga Steve Gabin asaka na Vox Africa kuna na Côte d'Ivoire to za yine pe na mabele awa ezani une détermination na ambition na biso zanango Zakari baba soso otali la misu mibale au monde muta danger ça que ba mais so côté na kati na yo comprendre que aza mutu mo ba ke poto akio sala stage na RTBF ata muke metanga yebuye moi ba don mambo belé Zakari tanga bandi idéologie na ye akenda ozwa bana gombe te akenda ozwa Daniel Masarote interview ayako ozwa ngamba mwana salongo te napesi bana salongo nyoso mbote Emedo Sambi Roger Ngandu Robino Mundibu Bobo Manoka batu na biso tu o tozana bango tozana bango mabele moko bana salongo bana lemba akenda ozwa batona te Zakara kinde kisenso ske erozueza enemo ngafula endo sa babiloko wana Zakara ki otika don eza fanti te yebisanga ndio mwana mosi ko Zakara kotika don na 2000 ans so na 2002 so ba na yeba tena bosa ni akotika ba don na hôpital isa siko ki papa mo boye a sente mwasi mwasa wanganize mi wana siko Zakara yo futa mbopo mama na bima mama na yebise ke no moni muto akomi député asa si cheno ngala fasi yimta futa lambo ebi o babenga on dette morale leki nyongo ngana ngo ya $50 to $500 pour so défaut $500 na kimi après 5 ans on futa 5000 au fondation na la police mais moi na tika na dette morale on ba Zakari baza o baza qui sinon nous tes décision ya muto botalata lolo ba mambo ba botala ngona misu mi balete botala ngona misu akati bo comprendre avant mbongo ya fo makambo ba sans vision sans vie sans boulot sans valeur et tout ça comprendre nga botalata le lavanda na sa émission e indi na okesa émission so moni gradia publier e indi pour na zanga abonnement chaque fois na ozanga crédit mais zanga abonnement pour na presse en ligne a publier nini ote mama Marie Misamda kufia wana ngapi na kio indi sa nazina ki changu na kozo mais so muka e indi wana o nanyo e wana kuna osimba te na keki sensu na sala émission mo bona kozwa na ki sensu na boulangerie ba livrer ma papa ba livrer ma ba pousser ma pa ne koyaka tu t'imagines que maman mo bazana zwango a publié maman na zwango asamba alambi ba ne potopoto na tuna maman na bitenga na zala bien avana na kitambo na rekwado ba boy ba expliquer mobali nanga kufa leto se retrouver na matete de ki sensu mbongo somba kwa kera ti na sala oyo ti lelo nga Julien botalatala maman na benga ngaki papa batineli ngambongo na Suisse et pas maman Pauline solo papa nato ba mukanga na Chine atineli ngambongo na ite soso kopa akobosa na ngate na vie olena ke yindi sa place moko bo yango moni peso talibe biso na biso abo tellement eloko sa souhaité to komo yamba na biso mais ngana olingo yambanga pona bimisa o na bimisa o pe na zangi place na suka bandeko musupe baye ba évoluer nango. Merci beaucoup Julien botalatala toujours qui na dernière question Isali lelo to moni presse en ligne et joue moi conscience to zongi moi batu to tali ki musala to sala il faut to valoriser ango est-ce que bando pesa biso valeur te ka biso moko bando pesa valeur te to meka un peu ko tombolango to moni to zana ba association o lelo ezo evre déjà na Kinshasa to za lokola na union des journalistes du web à Jimelko oui ce que Julien botalatala to ba non yoza côté nini cause la côté nini eza mabe parce que moni moto za moto pichu moto baki moto za moto akoko manzambe te il faut ko ba clair ko banga moto te na vie so na lobi na za na web so na bina za na Gmail ko na place na ngana za la place ka bokimia e kozala leo na koza na web so na moni ki mama malonge simbite na kia Gmail ko so simbite na longo na Gmail ko na kena nini do na susi na ngeza initiative wana nde bato to bimisi ba président teke Raphaël la web teke Franck Stemai na Gmail ko to ko mana en décembre. Et puis si il faut s'adhérer, il faut aux erreurs de décembre. Non, na zala déjà na Jimelko parce que ba proposer ngango Franck Stemai, Vincent Chiluizi ba yake pananga première réunion na Jimelko et ça me pananga Franck Stemai, Vincent Chiluizi, Matika Songo Mike le combattresi Mbelenga ya Kongo Lengi, Adam Suluzolo,
Freddy Akimbe tozalaka biso nyonso pour que tolinga moi boule pour tozo tozaliloba moko to assister to transformer message et pas bandekopé mususu par rapport ya l'initiative wana na bapesanga poste ya comité de sages nazala koto ya comité de sages na tande évolution ekende na yebi ba web lelo so bobenga na web na okena web sans polémique sans complexe sauf soki na moni divagation même na Gmailco même na web bomona botala te na préféré bo traiter nga orgueillé obi pona nga bano bon na vie bolinga divagation tena ba botala biso mon botata ne vanja état d'esprit et ça na degré moko ndimate mutu so bien to ben faut y différencier orgueil et état d'esprit c'est ça ngala ko vana na nzala vomena lia lipa na mwamba kena ki elia ntaba na ba masanga cher et pas bateau na ebike ba benga na ba tongo ba pe ba courager ya ndenge to sanga na ko boro yango bona petit bo dame bona suka mocho moni so na timbele ba ta bona olinga mana cha maboy na olonga na poso na ngai ya mbebo na ke oleli pana mwamba na maya lobo na ndako ba benga ngo état d'esprit orgueil te le lobby so bomoni botala tala lobby na web te to na Gmail côté eza pour na boté maintenant souhaiter eza malamu to comme on peut décembre et puis ba géona Gmail co implice na nga na beta ki c'était na lobeka ba géona on sala ba émission ici là ici ça mo pe valeur na la bande na poto ba père na biso na poto bande ko ba li banda ozo comprendre ba vie batala rabiso ba respecter rabiso ba Jean de Pierre ba diata noble na kata Belgique prêtre ko tala bosiko ba saleli émission ngape kuna droit de réponse et indi jina botata pe emuni eloko eboma musana biso eza pe complexe na nzala bato musu bakanisi ko ba otonda ka liboso micro nde ba otala biso bato biso tutinda ba mito to pibia ba miso to pibia bango te potonda olela bango chaque jour c'est normal yango moni kinzala na comportement bato su o pichu manzai baki babandaki na molimo basuksi na nzoto po ni bobandi musala bien okobimisa dingwe okobimisa nene na suka bokom na ma polémique bana mibali bokoti na bana ba polémique bana basi bokoti na polémique nete sozo kompolo po ani loko osala yate ancien premier ministre na biso doit fumiso na ba flat asasi studio jibe mpena za na studio na montana kamenga za na studio na baya na limite ba tutu siko sanga mutabongo ata ba balongoli na promoteur zo sumbongo te alela ta nde mona botalatala yango botalatala magena na kati awa mambo na loba papa wemba loba na ngango vendredi le 31 mai 2014 jour na sa émission boso na vie nanga apesa un conseil pa kabila nga miko Benoît Lukuku sample modèle nanga mutasala émission suka na lwambo loba na lombo ozanango ye modèle nanga aisanga ki botalatala micro ezaka trempleur ye banso na ba généraux na ba konzi na ba parisiens ba mikindi c'est partout dans le monde mais effort musu salango c'est sengina ki banko ngona ki sa makala donc sa makala nango ye bango ce sengina ki ndelufu na kina somba uile na dévision na bité gadi ça qui moi c'est moula lufu za on a talent za 25 000 mais pesa no 15 000 avance 10 000 francs ciment est-ce que fona yoko son yango ce que mon blog zappé na aussi ça peut mission artiste na c'est boy c'est le ngesa botata zana tini peut changer mon non pas de problème na kei émission mission bela pe bien somme tay bien on mon orgueil eza état d'esprit moi ça qui mandatisme za to ndolanda mission na simote cameraman fois kende faut se préparer en conséquence nga o eza professionnel nga merci beaucoup na mamunyoso to ngana betaka c'était muké par rapport ya na robenga et premier ministre excellence Bruno Chibala vous avez na vie na micro émission tale mais degré vie à critiquer qui majorité on dimata to éviter so na mboka na biso pour que ozo poste il faut que kaka au filmer libulu ou la kisi mboka ya mabe au filmer presque courant et puis na boy ngalo ngana senga na mwana mboka Bruno Chibala parce que vous avez micro na ndenge a talisaki ndenge mboka yeke ne bien te tala lelo mon émission tala lelo asingana kingo tozalaki na epi tala lelo akomi premier ministre siko mama bulu wana mama kambo wana tu wana attaque aussi ça on a 100% pour Congo pesa monene faut assumer responsabilité nango ndetinga le mbokati de la presse na souhaiter de beaucoup de chapeau ba bonne chance un grand merci na chef de l'état NDP a nommé premier ministre pour ayebi selon ye pourquoi atie place wana yepe andima ngote pour em sous place wana ezalaki place à mututel pour ayo vanda ka place wana pour se pena kitso ma comprendre que kitso wana kiti ya makambo il faut gérer makambo comme il faut eza facilité tant botalata la zolba que non na salisi chaîne nangai il faut na assumer responsabilité ya gradi ya caméraman gradi ko bimaki tourner mission carte mémoire monente na caméra ta ba benganga ata ya ko defa gradi des fois $40 sur ma carte mémoire copie 32 giga bo tourner sans sa responsabilité il faut ça là
yango nde babengaki bomoto bakonza mboka na biso toana besoin paix toana besoin makilate toana besoin élection salema toana besoin mamnoso za malamu social et surtout biso presse en ligne to koma pe na valeur makambo ya robotola biso ba caméra na ba nzela ezala sute yango mon pe masolo to betaka na kata Jimelco ndeti yo oza pe na web oui pesa pe bata web mbote pesa bango ki botalatala azana bango longo so pe sengi assistance ya botalatala physiquement financièrement moralement spirituellement naza tana bi financièrement au kantsem so tana dépolora ya web on comprend dans sens wana so pe na idée réunion za bo benga na okende so ki pe sengi pe prière pour na yango to salango ndenge zalaka ndepe naza na Jimelco bande ko boleki bolandinga na émission tala lelo na émission na chaîne no pardon www.cleboa officiel original officiel.com bon original original.com original.com botalatala oui botalatala na ebike to comme na tama banga mais botalatala to telema na mo muke to comme na biso te to telema rubrique on nga to sala on pena ya telema eza rubrique émission oyo elezea batadi elezea batadi oyebi déjà masolo ndenge kina mame milinze ba gradi ngaso na otala émission na zelaka partio na zelaka esika au grand poste ezanga de sanga lobi la pièce maîtresse maramongo qui na onde bongo Julien Botalatala yes tala lelo 10 ans tala lelo 10 tala lelo news 10 le patron oza patron oza chief Julien Botalatala eza rubrique émission oyo analyse tokenda nango bongo po ezosenga nde tozala bongo émission to tunaka kombo 5 personnes au bosala na bongo musala moko so to yambi musicien to tune pe o bayembaka lokola lelo to yambi Julien Botalatala aza mopanzi sango to tuna epe bapanzi sango to tunaka 5 personnes opesa bango conseil na musala o basalaka omona musala bango ndenge nini et soki okoki ko chamwa assistance na yo na musala na bango est-ce que vous êtes d'accord to kene bon omoni eloko biso rubrique na yo je te dis la vérité ba ibota la biso partout dans le monde félicitations na rubrique na eza maman na rubrique eza vraie rubrique OK ngana robo yango te parce que problème eza ko OK ba ibata la biso ba oba mitu edoka ba mona ngonde polémique eza kwa so tuninga ngana ngandunda te ngambisa kwa ukate je te dis la vérité fumbo na ngate mbisa kwa ngate ndunda te ngana ngaka Thompson na madesu so sikoyo na kyolo ba bongo mwana bato bateka ndunda mso ba sepela ngate otuningai nini na répondre. Merci beaucoup. La polémique était na lobi bongo par rapport à bateau zakao atanga kinani ote otuninga 5 po ebele. Ngane na otanga yo o apprécier comme ça na bango so pe conseil yo pesa bango. Folo tuna otila ngane na te rubrique na ngai za ngana na otanga yo za ko apprécier. Boso bazawana te. Banan se bazate. So ba mutu wana sko zawana te. Bon continue. Ngana opona ngam na otanga yo bazate ba otala biso. Wana eza bazate ngande munatangi bango te. O ngana otanga yo pesa réponse. So si comme bato wana oyo tangi te ke ngana ozela otanga bango batangi bango. Mais rubrique sengi ngana te wana yo lobelo te rubrique ngane na otanga. OK, merci beaucoup. Balanyo so ya cleboa original.com. Toza wana bongo na Julien Botalatala to kotina rubrique na biso motuna nde yano. Julien Botalatala lelo so totali Matika Songo abanda pe musala mwakala masana yo so ezana mwa conseil ko pesa ye na musala na ye ndenga sela kango pe ndenga zokende conseil ko pesa ye. Matika Songo aza mutu abanda musala bien. Après muto asala après musala asala pe kombo Matika Songo bien sûr que conseil ba pesa ngo na télévision te mais eza selon cahier de charge ya ndeko na biso ibenge na chaîne na biso awa ya sezangadi conseil na pesa Matika Songo azana secret premièrement deuxièmement à cause de négligence na musala négligence na musala ndenge kutu na yebi kena ba machine na biso nyonso auto monter la ngam na oloba ki Matika Songo za na machine o ko sala msusu 11 à 15 randi na journée moko Matika Songo na lobi yango OK na journée moko e ko sala ta 11 randi na Matika Songo donc azana secret mon monoko et puis à cause de sa volonté à travailler, à cause de sa négligence. Merci beaucoup. On est à qui pour nous Matika Songo nasi aujourd'hui vraiment il y a yo tout pour ça moi mke boye pour la lumière nasi aujourd'hui moi conseil ndeko na yo apesio na ndenga bien pour émission ki ndaka na ndenga bien. Merci lelo so totali ndeko na biso Raphaël wa Lukonka so to be PC conseil nyoko pesa. Premièrement Raphaël dans les bons na zota on talete na émission et puis to zota on kuta na actualité té. Mais ceux qui na ba Raphaël na mona mbala moko tanga yaka pa na bandal et puis na masolo ya web. Merci.
Merci beaucoup, le président Raphaël, je te salue. Tu as rappelé à moi poto, tu as na kinte, tu as rappelé à moi poto. Le reste total noli tambu, msala na yo mona ngondengeni et puis conseil nyoko pesa na. Noli tambu. Les sages. En tout cas, il y a conseil vraiment ils mingi pour limbisa vraiment moi temps moni likamso ba ozwata ba pesa mutu conseil za ki mais c'est naibi que tozane pe groupe ma WhatsApp azape na groupe nanga tozala kanaye mais pourtant vous comprendre tozana azape na groupe nanga WhatsApp et puis to solo la kanaye pe na Kevin Lekechu oyo azabongo ndekopé et puis to ibana Kevin Lekechu bandakala parce que oncle naek c'est mon ami ba to kubi sape maman bango 6 mes condoléances grand-mère na bango maman ya camarade nangai. Donc conseil vraiment que toi idée zate. Merci beaucoup. Tozongi na Kinshasa, totali bongo Adams Luzolo. Lelo sotali Adams Luzolo conseil nyoko pesa na Adams. Adams Luzolo conseil na pesa ye abandon musa na bien. Ndenge toyokaka, parce que ngapende na vandi awa bako benga ngape pona musala ya lendele to ya Juvenal to ya Zini Kumbi to ya Popol Mopasula to ya Dazoflex nde to ka ki baloba ki Adam batnde ba benga nga mingi parce que biso mini total ma mingi te baba ki no Adam Suzo la kota na ndenge ya stratégie ya kosala mingi moi ba théâtre mingi na ni na ye il faut akota rapper moi ba vidéo ya ba religieuse to ba vidéo religieuse vous comprenez mingi de ba benga biso moi akota mingi ka koto musique mingi koto musique fa zapper koto moi ba religieuse moi mbebele bele c'est tout. Merci beaucoup le président Adam Sulzolo nga benga ko président Adam Sulzolo wana ezala ki bongo et pour terminer to ke bongo na lelo Freddy Akimbe zape patron hein Freddy Akimbe pas za patron so to c'est moi conseil na ko pesa Freddy Akimbe conseil siko te parce que nanu abandi na musala te nanu amemi charge en te fardeau en te azaki cordon cause cordon c'est autre facette. On a la vérité Freddy Akimbe c'est mon ami na pesi mbote nanu a frappé te Freddy Akimbe a frappé à sala. Et puis tu as ces chansons. Mon cause à la cordon, c'est différent. Ngata na cordon na nini kuna ou bien ndenge yo pour cordon awawa na original na club original. Lelo micro ko beba obenga nani César. Yepe soki beba ki ko obenga nani o ba yeba ka charge wana à partir mambo ane na ozwa parce que tu traité comme chef ya chaîne na ye to ya site na ye. Moi je conseil à travailler dans dur. Bonne chance kana ye. Merci beaucoup à Waneza Ribouki Nabiso Motuna Topé c'est Yano na Julien Mutalatala to comme na suka émission Nabiso merci tuna nga Aisha Koko sala émission malamu ngamo na banda otanga siko soto obito banda otanga bango nyonso tutanga ka 5 po baza ebele to na alendele ngaka tuna nga Ivi Pan respect mon CG Ivi Pan Makongo promo ngala linga pe musane na sala bien Ivi Pan Makongo promo alendele fo ndimaka na linga pe Jires Malele o Afrique du Sud oui na Dazoflex et puis parmi bateau vous comprenez donc surtout Aisha Koko parce que pour travailler mission moko boy mikili na peshi yope bamote to komi na suka tala lelo ngana nga obenge mingi tala lelo ye moko yebi tala lelo to komi na suka vraiment wambote ka ndenge zalara mama Emiline Zemama ali kelemba motema tous pepele ya mbetolo tala mo tous pepele na réseau maman de Brando en tout cas. C'est bon, un grand merci na Sakiwana ya 20 000 €. Côté Kangote, Violette Dinganga, Kana Sikre, moi na Belgique ya Tongo. Bon anniversaire na Bijouti Swaka, la poupée Barbie, la Rihanna d'Afrique. Conseil en Abisso. Un grand merci na impresseur au club de Ndomba si Vienanga, Mama Pasimonga. Nato Beauté salon chez Nato Bamukanga na Chine. Restaurant Mama Loboko, wana na moni ba ser na biso ba zebele wana ba Mami Mukelengo na Ottawa. Déplique azoya wana kala mingi te. Mami Mukelengo na zotine no déplique ya wana yo visiter sa restaurant Mama Loboko. Un grand merci na yemo to babeng na komba Jean de Pierre Badiata, noble na kata Belgique, manager na ngai à partir de Belgique Exodus Lemba Blondie, Lemba Baro boy Exodus na Bandal, ba kolo nango na bazana Belgique, na PC Bambote Patrick Cash, Papi Degem, Caprice Bolingo bien c'était bagarre. César Ngadi protégé César Ngadi ndenge zalaka, PC Valère ndenge ba pesaka ba travailleur nyonso au mona ke osama musala puis mayelo za na kati bakisima suma kasi belé magana oka onde moi na bino moko aza souté
Toi succès nango. Merci beaucoup. Imposteur Claude Ndombasi, boss Nico 3000 ans. Boss Nangai. Place Tozali. Nazalaki manager, maintenant sous manager, la place Tozali. 3000 ans, Bamambutu. Na pesa mbote bongo, na popo le mopasula. Na Paris, à Changa Pepoa. Parmi Batali Bosso, soutenir Nangai. Ok, na landaka, na mobe mission popo le mopasula. Baza partout, Baota la biso. Guinée Loken en États-Unis. Guinée Loken en États-Unis. Violette Dinganga, Kana Secret. Vraiment. Ça coûte 20 000 €. Atekate. Merci à Freddy. Nakata Londres, on a les champions Malela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez bon Tozalaki. C'est ce que c'est Suka. Ce qui a monique la lobby mabe, alimbisa parce que mon obabi beta système film Tozan Soka Batamokili. Le autre Koloba Malam, l'autre Mabe, Bolimbisi, Ono Solinga Zwabotalatala. Même Nandenge Yanini, à quoi qu'il y a une page officielle de la Fondation Talelo, ou soit na Facebook Julien Botalatala, ou soit à Zunga na plus 243 84 074 84 13 plus 243 84 074 84 13. Merci beaucoup. Na batunyon so ba sa musala internet malamu to ça de façon que na web na Gmailko guerre ezate ponanga na web na Gmailko ezate oyo kanga koto a Gmailko web lobby to bebani oyo kanga koto a Gmailko web lobby na posa bomoko ezala pe ironie eza makasi na kata univers wana yonga na lobby na web na Gmailko to koma décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour comprendre bongo tozalaki na Julien Botalatala tala lelo news pour comprendre vraiment que non masole leki kitoko. Merci à toi mon Milinze mana Londres motema tous pepele ya mbeto lo balobi wana mère wana palin kalate ba jeto za na bakinia. Merci à toi Sandrine Samana Dio tozana déjà na katsa kin na bosanité Pauline Solo na katsa Suisse balobi de la part de Julien Botalata la Pauline Solo na bosaniote ka système ndenge zalaka na pesi mbote na Glody Kuma c'est Nzambe ya Norvège kabaka bangu chiku na les champions Peter de Chanel mon pire vieux balobi tozo bunde la cité des anciens combattants to sili sango tina suka na pesi mbote na Koja Kabuya na katsa États-Unis Rex Mbuluku casque bleu na bosani bino nyonso te balobi mikolo to na système ya clé bois original tout le monde est d'accord na système wana to ok na bango ti bakotika ti baroganga ngana bino tokutana la prochaine ya basuda. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.